Kubu Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Bonjour coquette ezanga mamelani munabengi olisusu. La seule même vidéo ya ba carton ezanga kunanga una tindeli wala kuna koyeba dimension ya carton. Unena ngo peut-être carton na moyo bimisa ngo bio mutambe mangwe zate. On a dû appeler ba veille mususu bazo ko joindre ote. S'il vous plaît. Coquette yo ebaki ngate ngape na ebaki yote. Na ebio na nzela bimission sali ya ba veille. Na bolingo nzambe benga mamado pesa karton kanga karton wana upesa ye biloko nyonso oyaki na karton eza kombo ya ba veve nga moko pe nazali veve pesa ba karton wana pa ya mamado akabola po bandeko mosusu moyeba joindre oyo eza te oyo nyonso na bengi moyeba joindre oyo eza te mosuku ta déplace kiti ya kilobi aye kozela na porte wana soki amona ye motu te pesa carton na loko yebi ko yebana kina mamado boyebani mingi bo uzana facilité ko benga mamado benga ye azwa carton récupérer carton wana po kabwelanga bandeko nanga ba veve on a pensé kina bango pesa bango carton na bolingo nzambe. Merci beaucoup, ciao. Merci beaucoup mama na ngai na ba ojo sali. Merci beaucoup nzamba pambolo mina ide bozui. Masser so ebi douleur nga na zanango eza mawa mingi bosala ka ide wana bozwi na bosala ngo eloko révolté nga susu makasi komona bilamba onga na tindeli yo te nazomona ngo na ba théâtre azolata basaka me azomema mapapa azolata mama ata mutaya mabe yango koli munene ndenge wana yaya koli munene ndenge wana mwana oyo likambute ya bosala ka ndenge bosala na pesi nzela bosala ndenge ide bozwi wana bosala bemission eza mawa mingi nzamba pambola bino mi masere na nga suivre ngai lisusu masere na ngai eloko na ngina préciser lisusu bilamba surtout logo ya Valentino elamba moko ya munene oyo natielaki yo blouse ya Valentino ya munene eza na VL ya orange alata ngo na théâtre ya bazana aza mwasi ya gesho na théâtre mususu aza mwasi ya Serge na ba théâtre belé awa basali alati bilamba na kati na bilamba onga na teki na kati ya carton po bopesa bana nazomona biloko ngo nyonso azolata ata mutaya mabe yango ebele ya carton munene na mwana koza biloko nyonso ndenge wana ndenge nini mutu ayebi ngai te yaya ngai nayebi ete nayoki mawa mpona bandeko na ngai etape bino boleka nga melani naleki yango naza nango ndazoleka ngo koma kosala biloko ya ndenge wana sere nanga bosala mpenza eloko bozela kwanga naza mosika na bino boza sur place bosala ndenge bide wana bozwi mpenza masere ezala malamu mingi. Merci beaucoup masere. Coquette oyo asalaka théâtre Coquette azalaka mpe na chaîne na ye ya YouTube ba mama moko na poto ye Coquette asalaka émission na baveuve ya baartiste ale mama moko na poto asepeli kotindela bango biloko ezali biloko na ye ya sika parce que alinga afungola boutique baconfinement kaka esali mwa baretard aloko nasalela mpe baveuve koli oyo na otindelo image ya munene ya koli wana atindi abengi ba mama veuve abengi veuve sans souci mama nanga abengi ye le 22 décembre ayebisi ye no naza na koli moko ya bino awa fona pesa bino tokabola mwa mulangi ye pe mama alobi te nga makambo ba caméra na ligne yango te soko oya sans caméra wana sava bato baoya mona ka nazwi eloko bakanisa nazwi mbongo abenga pete ti lelo kolo bilamba ye komona Coquette alati bilamba wana na scène azojouer nango bilamba mingi oyo ya mama ya biso ya veuve sans souci ataki bilamba wana akomaki na kombo na kangisi atie na carton moko atie na bilamba ya baorphelin na basaka meme baveuve bakozwa ata ba 2 na bamapapa Coquette akenda luka mwasi ya Dadi Likambala apesa ye biloko koli ya kufungwama apesi ye koli na ye moko ya mwasi ya Dadi Likambala apesi ye saka nga mo mutu na kabeli yo ndoki ale mama ne na moni bongo bandi ko bazongi ko tala émission je ba numéro ba veuve bandi ko benga bongo ayoki ke bazwa te atindela pe de la paix bazwa te bozwa te ninyo to zwa te
babengi coquette numéro le 40 ti baye kozwa yo non biloko wana ezali kutu eza mpe lisusu na carton te biloko wana ezali na nini lwange soki lwange na kasavubu soki na matonge apesi adresse oke koluka fille moko Lolita nga moko muta liboso nde nakendaki nakei o te eza na kasavubu te adresse yango eza na matonge nake na nga mama matonge natambola nake na kuti kadena mama mosusu akei ya veuve akei akuti kadena ayelobi nango na tongo o te azalaki awa kaka sikoyo akei tournage na nani Lolita akei tournage na coquette osaba bobenga yo te tokobenge po nini mutu mo na kata donc babengele nini mutu asi akei ok coquette style elo baveuve so babenge numéro ezoleka te moko abengaki elelo te zela na peso kasi adresse mosusu alingi apesa adresse boye telefone angi eza na charge te akati akangi telefone donc bilamba bato wana mosusu kutu na scène ere azojouer garçon moko alati yango mpe donc tozomituna ateki misusu abi mosusu ye moko akomi kolata na otindelo baimage wana omonake alati yango alati bilamba moto monene mpenza alati bilamba veuve sans souci azongisa biloko message nga nazolekisa partout soki azongisa biloko te soit asenga mwana mwasi wana pardon omeli biloko ya baveuve ebele bongo na baorphelin makambo nini ekoyela ye na vie ayebi te azolinga bala aza na fiancé bakozwa ye ndenge nini na famille wana yo ezolinga kota moyibi donc na video oyo baye kotala ndako na mobali na ye wana elamba mobali wana alati ya carré ya noir blanc wana soki gris blanc Serge wana pe eza parmi bilamba batindaki donc on sous-entend que atekaki pe bilamba mosusu mama wana abandeli kotinda video ya bakoli eza oyo atindaki te mais eza mpo alakisa dimension grandeur ya koli oyo ye atindaki liboso Coquette oyo asalaka théâtre Coquette azalaka mpe na chaîne na ye ya YouTube mama moko na poto ye Coquette asalaka émission na baveuve ya baartiste ale mama moko na poto asepeli kotindela bango biloko ezali biloko na ye ya sikasika parce que alinga afongola boutique baconfinement kaka esali mwa baretard aloko nasalela mpe baveuve koli oyo na otindelo image ya munene ya koli wana atindi abengi bamama veuve abengi veuve sans souci mama nanga abengi ye le 22 décembre ayebisi ye no naza na koli moko ya bino awa fo napesa bino tokabola mwa molangi ye mpe mama alobi te nga makambo bakamera nalingi yango te soki oya sans kamera wana sava bato baoya omonaka nazwi eloko bakokanisa nazwi mbongo abenga pete ti lelo kolo bilamba ye komona Coquette alati bilamba wana na scène azojouer nango bilamba mingi oyo ya mama na biso ya veuve sans souci ataki bilamba wana akomaki mutu na kombo na kangisi atie na carton moko atie na bilamba ya baorphelin na basaka meme baveuve bakozwa ata ba 2 na bamapapa Coquette akenda luka mwasi ya dadi likambala apesa ye biloko koli ya kofungwama apesi ye koli na ye moko ya mwasi ya dadi likambala apesi ye saka apesi ye saka nga mwa mutu na kabeli yo ale mama wana amoni bongo abandi bazongeli kotala émission zwi banimero baveuve abandi kobengabenga bango ayoki ke bazwa te atindela mpe de la paix bazwa te bozwa te ndenge nyo tozwa te babengi Coquette numéro elekaka te ti baye kozwa yo non biloko wana ezali kutu eza mpe lisusu na carton te biloko wana ezali na nini lwange soki lwange na kasavubu soki na matonge apesi adresse oke koluka fille moko Lolita nga moko muta liboso nde nakendaki nakei o te eza na kasavubu te adresse yango eza na matonge nake na nga mama matonge natambola nake na kuti kadena mama mosusu akei ya veuve akei akuti kadena ayelobi nango na tongo o te azalaki awa kaka sikoyo akei tournage na nani
Lolita qui tournage na coquette. Osa babo benga yo te to ko benge po nini mutu mo na kata ba bengele nini mutu siake. Non makasi miyibi. Coquette style elo. Ba veb so ba benge numéro zo lekate. Moko abenga ki elo te zela na peso ka sa adresse mususu anya pesa adresse bo téléphone anya charge te akati akangi téléphone. Donc bilamba batwana mususu kutu na scène ya zo jouer garçon moko alati yango. Serge, connais Serge. Donc tozomi tuna ateki misusu akabi misusu ye mo akomi kolata. Na oti ndelo ba image no mona ke alati yango alati bilamba mutu munene penza alati bilamba veuve sans souci. Hey. Azoni sa biloko message na zo le sa partout. So na zo sa biloko soit asenga moi sur na pardon. Omeli biloko ya ba veuve belé bongo na ba orphelin makamuni ko yela na vie ayebite. Azolinga bala. Azana fiancé. Bakozwa ndenge ni na famille na bezo linga moyibi. C'est tout. Merci beaucoup maman Langai na ba audio sali. Merci beaucoup nzamba pambolo mina ide bozwe. Maser so ebi douleur nga na zanango eza mawa mingi. Bo sala ka ide wana bozwe na bo sala ngo. Eloko révolté nga susu makasi komona bilamba onga na tindeli yo te nazomona ngona ba théâtre azolata basaka me azomema mapapa azolata mama ata mutaya mabe yango koli munene ndengo wala yaya koli munene ndengo wana mwana oyo likambute yaya bosala ka ndengo bosala na pesi nzela bosala ndenge ide bozwi wana bosala be mission eza mawa mingi nzamba pambola bino mi masere na nga suivre ngai lisusu masere na ngai eloko na préciser lisusu bilamba surtout logo ya Valentino elamba moko ya munene ona tielaki yo blouse ya Valentino ya munene eza na VL ya orange alata on a théâtre ya bazana aza mwasi ya gesho na théâtre mususu aza mwasi ya Serge na ba théâtre belé awa basali alati bilamba na kati bilamba onga la teki na kati ya carton po bo pesa bana nazo mona biloko ngo nyoso azolata ata mutaya mabe ngo ebele ya carton munene na mona koza biloko nyoso ndenge wana ndenge nini mutu ayebi ngai te yaya ngai na yebi ete na yoki mapola bandeko na ngai etape bino boleka nga menani na leki yango naza nango ndazoleka ngo koma kosala biloko ya ndenge wana se na nga bosala pena loko bozelo kwa nga naza musika na bino boza sur place bosala ndenge bidio wana bozwi pena maser ezala malamu mingi merci beaucoup maser. Donc na video oyo baye kotala ndako na mobali na ye wana elambo mobali wana lati ya carré ya noir blanc wana soki gris blanc wana pe eza parmi bilambo batindaki. Donc on sous-entend que atekaki pe bilamba mususu mama wana abandeli kotinda video ya bakoli eza o atindaki te mais eza po alakisa dimension grandeur ya koli oyo ya atindaki liboso. Bonjour coquette ezanga mamela ni muna bengi lisusu na sali même vidéo ya ba carton eza ndako nanga una tindeli wana pona koyeba dimension ya carton munene nango peut-être carton na moyo bimisa ngo zo mutame mango ezate pona zo appelle ba veuve mususu bazo ko joindre te s'il vous plaît coquette yo ebaki ngate ngape na ebaki yote na ebio na nzela be mission sali ya ba veuve na bolingo nzambe benga mamado pesa carton kanga carton wana opesa ye biloko nyonso oyaki na carton eza kombo ya ba veuve nga moko pe nazali veuve pesa ba carton wana pa ya mamado akabola po bandeko mususu moyeba joindre oyo eza te oyo nyonso na bengi moyeba joindre oyo eza te musuku ta déplacer kiti ya kilobi aye kozela na porte wana soki amona ye mutu te pesa carton wana loko oyebi ko boyebanaki na mamado boyebani mingi boza na facilité kobenga mamado benga ye azwa carton récupérer carton wana po akabolelanga bandeko nanga ba veuve oyo na pensaki na bango pesa bango carton wana na bolingo nzambe. Merci beaucoup, ciao. Bonjour coquette ezanga mamela ni muna bengi lisusu na sali même vidéo ya ba carton eza ndako nanga una tindeli wana pona koyeba dimension ya carton munene nango peut-être carton na moyo bimisa ngo zo mutame mango ezate pona zo appelle ba veuve mususu bazo ko joindre te s'il vous plaît coquette yo ebaki ngate ngape na ebaki yote na ebio na nzela be mission sali ya ba veuve na bolingo nzambe
benga Mamadou pesa carton kanga carton wana opesa ye biloko nyonso oyaki na carton eza kombo ya baveve nga moko mpe nazali veve pesa bacarton wana pa ya Mamadou akabola mpo bandeko mosusu moyeba joindre oyo eza te oyo nyonso na bengi moyeba joindre oyo eza te mosusu kuta déplace kiti yaki lobi aye kozela na porte wana soki amona ye motu te pesa carton wana loko oyebi ko boyebanaki na Mamadou boyebani mingi boza na facilité ya kobenga Mamadou benga ye azwa carton arécupérer carton wana po akabolelanga bandeko nanga baveve oyo napensaki na bango pesa bango carton wana na bolingo ya Nzambe. Merci beaucoup, ciao. Merci beaucoup mama na ngai na baodio sali. Merci beaucoup Nzamba pambolo mi na ide bozwi. Maser so ebi douleur nga na zanango eza mawa mingi. Bosala ka ide wana bozwi wana bosala ngo. Eloko révolté nga susu makasi komona bilamba onga na tindeli yo te nazomona ngo na ba théâtre azolata basaka me azomema mapapa azolata mama ata mutema mabe yango koli munene ndengo wana yaya koli munene ndengo wana mwana oyo likambo te yaya bosala ka ndengo bosala na pesi nzela bosala ndenge ide bozwi wana bosala bemission eza mawa mingi Nzamba pambola bino mi masere na nga suivre nga lisusu masere na ngai eloko na ngina préciser lisusu bilamba surtout logo ya Valentino elamba moko ya munene oyo natielaki yo blouse ya Valentino ya munene eza na VL ya orange alata ngo na théâtre ya bazana aza mwasi ya gesho na théâtre mosusu aza mwasi ya Serge na ba théâtre belé awa basali alati bilamba na kati na bilamba oyo nga natiaki na kati ya carton po bopesa bana nazomona biloko yango nyonso azolata ata mutema mabe yango ebele ya carton munene na mwana koza biloko nyonso ndenge wana ndenge nini mutu ayebi ngai te yaya ngai nayebi ete nayoki mawa mpona bandeko na ngai etape bino boleka nga melani naleki yango naza nango ndazoleka yango koma kosala biloko ya ndenge wana sere nanga bosala mpenza eloko bozela kwa nga naza mosika na bino boza sur place bosala ndenge bide wana bozwi mpenza masere ezala malamu mingi. Merci beaucoup masere. Coquette oyo asalaka théâtre Coquette azalaka mpe na chaîne na ye ya YouTube mama moko na poto ye Coquette asalaka émission na baveuve ya baartiste ale mama moko na poto asepeli kotindela bango biloko ezali biloko na ye ya sika parce que alinga afongola boutique baconfinement kaka esali mwa baretard aloko nasalela mpe baveuve koli oyo na otindelo image ya munene ya koli wana atindi abengi ba mama veuve abengi veuve sans souci mama nanga abengi ye le 22 décembre ayebisi ye no naza na koli moko ya bino awa fo napesa bino tokabola mwa molangi ye mpe mama alobi te nga makambo bakamera nalingi yango te soki oya sans kamera wana sava bato baoya omonaka nazwi eloko bakokanisa nazwi mbongo abenga mpe te ti lelo kolo bilamba ye komona Coquette alati bilamba wana na scène azojoue nango bilamba mingi oyo ya mama na biso ya veuve sans souci atiaki bilamba wana akomaki mutu na kombo na kangisi atie na carton moko atie na bilamba ya baorphelin na basaka meme baveuve bakozwa ata ba 2 na bamapapa Coquette akenda luka mwasi ya Dadi Likambala apesa ye biloko koli ya kufungwama apesi ye koli na ye moko ya mwasi ya Dadi Likambala apesi ye saka nga mo mutu na kabeli yo ndoki ale mama wana ya moni bongo abandi bazongi kotala émission zwi banimero baveuve abandi kobenga bongo ayoki ke bazwa te atindela mpe de la paix bazwa te bozwa te ndenge nyo tozwa te babengi Coquette numéro elekaka te ti baye kozwa yo non biloko wana ezali kutu eza mpe lisusu na carton te biloko wana ezali na nini lwange soki lwange na kasavubu soki na matonge apesi adresse oke koluka fille moko Lolita nga moko mutu ya liboso nde nakendaki nakei yo te eza na kasavubu te adresse yango eza na matonge nake na nga mama matonge natambola nake na kutika dena
Mama mususu akei ya veuve akei akuti kadena ayelobi nango na tongo ote azalaki awa kaka sikoyo akei tournage na nani Lolita akei tournage na Coquette osaba bobenga ye ote tokobenge po nini mutu mo na kata donc babengele nini mutu asi akei ok Coquette style elo baveuve so babenge numéro ezoleka te moko abengaki elelo te zela na peso kasi adresse mosusu alingi apesa adresse boyo telefone angi eza na charge te akati akangi telefone donc bilamba bato wana mosusu kutu na scène ya azojoue garçon moko alati yango mpe donc tozomituna ateki misusu abi mosusu ye moko akomi kolata naotindelo baimage wana omonake alati yango alati bilamba moto ya monene mpenza alati bilamba veuve sans souci azongisa biloko message nga nazolekisa partout soki azongisa biloko te soit asenga mwana mwasi wana pardon omeli biloko ya baveuve ebele bongo na baorphelin makambo nini ekoyela ye na vie ayebi te azolinga bala aza na fiancé bakozwa ye ndenge nini na famille wana yo ezolinga kota moyibi donc na video oyo baye kotala ndako na mobali na ye wana elamba mobali wana alati ya carré ya noir blanc wana soki gris blanc Serge wana pe eza parmi bilamba batindaki donc on sous-entend que atekaki pe bilamba mosusu mama wana abandeli kotinda video ya bakoli eza oyo atindaki te mais eza mpo alakisa dimension grandeur ya koli oyo ye atindaki liboso Coquette oyo asalaka théâtre Coquette azalaka mpe na chaîne na ye ya YouTube mama moko na poto ye Coquette asalaka émission na baveuve ya baartiste ale mama moko na poto asepeli kotindela bango biloko ezali biloko na ye ya sikasika parce que alingi afongola boutique baconfinement kaka esali mwa baretard aloko nasalela mpe baveuve koli oyo na otindelo image ya munene ya koli wana atindi abengi ba maman veuve abengi veuve sans souci mama nanga abengi le 22 décembre ayebisi ye no naza na koli moko ya bino awa fona pesa bino tokabola mwa mulangi ye pe mama alobi te nga makambo bakamera nalingi yango te soko oya sans caméra wana sava bato bawaya omonaka nazwi eloko bakokanisa nazwi mbongo abenga pete ti lelo kolo bilamba ye komona Coquette alati bilamba wana na scène azojoue nango bilamba mingi oyo ya mama na biso ya veuve sans souci ataki bilamba wana akomaki mutu na kombo na kangisi atie na carton moko atie na bilamba ya baorphelin na basaka meme baveuve bakozwa ata ba 2 na bamapapa Coquette akenda luka mwasi ya dadi likambala apesa ye biloko koli ya kofungwama apesi ye koli na ye moko ya mwasi ya dadi likambala apesi ye saka apesi ye saka nga mo mutu na kabeli yo ale mama wana amoni bongo abandi bazongeli kotala émission zwi banimero baveuve abandi kobenga bongo ayoki ke bazwa te atindela mpe de la paix bazwa te bozwa te ndenge nini tozwa te babengi Coquette nimero elekaka te ti baye kozwa yo no biloko wana ezali kutu eza mpe lisusu na carton te biloko wana ezali na nini lwange soki lwange na kasavubu soki na matonge apesi adresse oke koluka fille moko Lolita nga moko mutu ya liboso nde nakendaki nakei ote eza na kasavubu te adresse yango eza na matonge nake na nga mama matonge natambola nake nakuti kadena mama mosusu akei ya veuve akei akuti kadena ayelobi nango na tongo ote azalaki awa kaka sikoyo akei tournage na nani Lolita akei tournage na Coquette osaba bobenga ye ote tokobenge po nini mutu mo na kata donc babengele nini mutu asi akei Coquette style elo baveuve so babenge numéro ezoleka te moko abengaki elelo te zela na peso kasi adresse mosusu alingi apesa adresse boyo telefone angi eza na charge te akati akangi telefone donc bilamba bato wana mosusu kutu na scène ya azojoue garçon moko alati yango donc tozomituna ateki misusu abi mosusu ye moko akomi kolata
na otindelo ba image wana omona ke alati yango alati bilamba moto ya monene mpenza alati bilamba veuve sans souci